balandi ya chaîne na biso Océan du Congo o molongo mobimba mbote 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 o mabota mabino nyoso wabino molobeli mopalanganisi sango sango mokonzi révérend Didier Lompinga na yeli suliboso na bino na mobuwe mwasika nkolo apesi biso 2021 kopesa bino mbote 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 bisika bozali bisika bozwani nzambe apambola bino nzambe oyo alongoli biso na 2020 koti biso na 2021 tika totoso pe tosalela ye na mitema mya biso mobimba naye kobanda ane oyo ya 2021 na émission na biso ya liboso Cru du cœur mais ambote toleka na émission na biso ya liboso tokoki kotika boye te bongi topesa mwa lombote na baye bavandi na biso mbula oyo euti koleka nzambe apambola yo mama Océan du Congo na chaîne mobimba ya biso na mbula oyo nzambe asali biso ngolu kabuya wa misapi moye mwa retour kabuya l'ingénieur de son mon chef mon patron kabuya cordon kola pambola yo kabuya nzoto esimbaki te mwa moke ozongeli mosala na yo nazangaka te koloba ntango nyonso bisika towuta on n'oublie jamais source quoi ABC1 ABC1 mobuya sika na mama Chantal yao mpe na papa Ose na cordo Jimmy na bandeko nyonso totravaille na bango mpo biso ti lelo ABC1 tozalaka kaka nzambe apambola lisusu patron na biso couple oyo ya papa Ose na mama Chantal yao na bana mobimba bamapasa nzambe apambola bino nzambe apambola bana nyonso ya Sonabata bana mama nzambe apambola bana nyonso ya Madimba nzambe apambola bana nyonso ya Mbanzangu wana eza bisika na leka nzambe apambola bino ebele bozo ebele ebele mon président Séraphin Milumilwa nzambe apambola yo meme Hervé lisusu na nabetaka sali mikolo nyonso autorité morale Pepe Mavembo yayo yango wana di en passant la Sonabata mon ami Tide Ntangweno partenaire na ngai Egerman Luyeye ma sœur Louise yo yebit Louise Ndona ozo liesa ozo kanga misu te ozo tinda ozo kanga misu te ozo soutenir ministère ya ndeko na yo Louise Ndona na Pointe kola pambola yo me Hervé nzambe pambola bandeko nyonso ya basi pe mbela Sonabata na kotikala kobosa na yo te Doris Kinkufi ma petite sœur ba alto eleka nango na Sonabata me oto beta na yo me tunaki bonzenga ebisa yote tuvana matondo kwa mvuluzi Doris Kinkufi oebika nde to emarat tala niveau mianda ba meilleur ve na ngai epai na yo nzambe apambola famille mobimba nzamba zongise bele mawete babarita rita ba mawete ba meilleur ve na yo mama mamimeza na papa Rifin meilleur ve na yo na couple papa Jean-Marie Bokulaka otulenga kabuya yo papa Jean-Marie Bokulaka mama Hélène Chomba mama nangai ba meilleur ve na famille mobimba ba meilleur ve na bana nyonso Madimba na président Séraphin Milumilwa bana Madimba tozana dei tokufeli meje kofo ba meilleur ve na ba bostonien nyonso abeliwaza nzambe apambola ake souhaiter meilleur ve na famille na ngai so tozaka na famille dikiese na leader la mso foska dikiese na mwasi na bana ana na mobali na ye le révérend pasteur Abraham nene na mobali na ye na bana magouche kato na mobali na ye Diedos na bana nkolo apambola bino nkolo abatela bino bozwa ebele na 2021 nzambe asala bino ebele famille Lompinga Guy Lompinga grand prêtre mkiete na famille grand prêtre veut dire famille ya bapasteur quoi Guy Lompinga na kati Sud-Afrique Guy Lompinga mosali na nzambe ya nguya na mwasi na ye na mwana kitoko
makasi famille lompinga mobimba pichu lompinga point na kati ya pointe na DGDA kola zala na biso nzambe apambola mamour lompinga nzambe apambola bana nyonso famille lompinga mobimba ba leader nyonso tu ya famille nzambe apambola Neli Basele nzambe apambola famille lompinga mobimba saya lompinga mère des mères nzambe continue kosala na kati na famille na pamboli église nzambe apesa yenga 2021 pasteur Kadi makamala mesa ma mission mondiale la gloire l'éternel ba pasteur nyonso monde mobimba mbote mingi 2021 président de la république na batu nyonso nzambe apambola bino nakoko suki sa dédicace boete pona koloba kabuyo zotu na ngati na loba nani Fariana ma fille chérie mwana mwasi oyo Fariana ozalaka awa kola pambolo ma fille je ne t'oublierai jamais na bolamu na yo Fariana nzambe apambola yo nzambe apesa yo ebele Fariana nzambe apambola fondation Believe Fariana nzambe apambola mama botio papa famille mobimba Fariana 2021 ezala vraiment malamu makasi koleka okende liboso zwa ebele bongo fondation mama boboto papa Moïse mama Angèle nzambe apambola bino bandeko boyoka lisolo oyo eza pasi makasi na mutema Sylvie Etumba Claude Kassongo mon ami d'enfance Mimi Miki Micheline Pombolo ezalaki na papa moko topese kombo Fosca Dikie c'est parce que c'est émission à liboso papa Fosca azali na mwasi na ye kombo na ye Lei siko papa Fosca azali Mukongo baboti bana 12 na mama Lei nzoka papa Fosca asalaka héritier ya famille na bango bakamataka nkodia ya famille bapesa ye papa Fosca abomba nkodia na ye azalaki na mbongo ebele bakoli na mwasi na ye baboti bana 12 papa Fosca na Lei baboti bana 12 baye kokabwana na mama Lei azongi na ye na mboka papa Fosca bali mwasi mususu malheureusement bali mwasi wa mususu baboti te baye lisusu kokabwana na mwasi wana papa Fosca koli akomi mukolo na âge ya 85 ans papa Fosca aye koluka abala lisolo eza pasi na bana na ye nyonso abota lokola azala na nkodia mwana moko abonga te mwana moko abima te bana nyonso baza na Kinshasa awa asombela mwana moko lopango abotaka bana 3 ya basi 9 ya mibali bana misato ya basi wana babala pete ba senta
alliance état baoloka bazala pangu na bango do bavanda vanda pesa bambonga ba commerce. Papa akendaka église songolo nanzala na église wana bapesa ye jeune sœur moko ya 47 ans tobenga ye mama abalaka mpe adivorce abota bana misato ayaka kolambela papa Foska na ndako. Papa Foska avandaka na mbinza na ma campagne kota ba Saint-Luc kuna baza bien moko ya bato mpe monene na kati na mboko oyo e arrive na makambo wana lisusu ake kokota na maikari akendaka église songolo akotaka mpe esika mwana ye alingi avoyage akende poto yebisi bana na ye bino nde boza moka kokobima za te nyonso bozala yango mposa napesaka bino do boza kaka nalobi abota bana 12 asomba bango nyonso mapango na loyenge ya bana ntango bazokola na ambiance ya mbongo ya miso ya papa batikala koyeba te papa asalaka na bango alliance moko que chaque le 1er janvier ya année basukolaka maboko ensemble na papa balobaka to renouveler alliance na papa to renouveler alliance na papa et papa kamati mwana moko moko soit apesi do chiffre 12 na mwana moko moko soit akopesa bango $120 chiffre 12 na mwana moko chaque année alors tantini wana ndenge ayaka epai ya papa Foska alambelaka ye azalaka nyonso ayebisa pasteur na ye to sango na bango to pe abe na bango to pe mwalimu na bango to bengi ka pasteur na bango balobi nzambe apesaka ba opportunité soko saisir yango te etali yo bonne année na famille Saya Mobimba na Guy Saya le leader de la famille. Et kosala ke papa a tombé malade. Mwana mwasa ya kosalisa ye kaka bana ye bayaka metala bango nde eza bonkutu bakokota nsha papa te parce que ça a bien interdit. Papa bayokani na mwana mwasi wana tanga yoki malamu bake na commune ya Binza commune ya Ngaliema bakei kuna po ete basa mariage bakombeloka batu bayebi ba notable balobi non. Moyen libalo sa metate toyebi tato azana bana e. Muto ba sa mariage bazo memaka ba simba ka ebwe. Kondo wondo koloso ikutu bien wendo bien. Ba bengi bana na e. Baya bwe pare nani. Sangwa na pasteur wana. Babino ekosala te. Ekoki jamais kosala. Il faut bana eba bandi malikambo wana. Sikoyo réunion nde tokaki ndeko na ngai. Nde abengaki. Alobi pasteur yaka. Yoka likambo ezoleka na famille. Papa a 85 ans.
alingi abala mwasi ya 47 ans. Mwasi azali leki ya bala na ye. Balobi na ngana beka lisolo babe kuna tanga na kombo atata melobi na ko usala te. Abala to abala te. Komini bazozela bana baloba po papa si akoli makasi. Soki bake basali mariage civil, ba bien ya tata wana mwasi wana ko s'apparaître lango. Tote. Est-ce que tata na lokola komi âge mukolo boy? Mutu azozo aswe na il faut kaka bala to abala te. Révérend Salomon Mangala, Israël Monde, il faut so aba Gédéon mon vieux. Papa bala toi bala te. 85 ans, 47 ans. Est-ce que bako bala na bango te? Papa zana poussa bala. Nga nazaka molobeli nazoloba nazotuna analyste lokola nga gisaya papa na bala to bala te. LG Lompinga leader papa wana bala to bala te. Rodivi Munga mon conseiller privé papa wana bala to abala te. Bongo miradi miracle sai fleur bleue na kati na France bokula ka papa Jamal mama Hélène Tchomba Wilfried Massamba papa wana bala to abala. Mariana Mafia Mariana Mafia pesa ba histoire vraie papa wana za na mbinza makamba kota senga mwana na ya bi pasta tanga kombo te c'est pas bon mais papa wana bila so ba bon yo ka ba ve papa wana bala to bala te alobi na ngai siko ngana loba na bango nini ngape nazaka molobe na ye ko tuna bino papa wana abala to abala te. Meilleur ve okili mobimba nzambe apambola bino nzambe apambola bino nzambe apambola bino lelo lisolo ya koyeba mpona biso yango wana papa Fosca abala to abala te. Esther l'unique Esther l'unique Esther l'unique Mama Élisée Ikulu prophétesse nzamba pambola bino Mama Kabibi Mama Kabibi Mama Kabibi Mama Kabibi Mama Kabibi Esther l'unique nzamba pambola bino Pape J mama wana balana na papa wana to babana te. Lokwa gloire Willy Christ vie papa ose yondo za omsajit mama protocole à papa mama protocole à papa papa wana bala to bala te. Bongo yo gloire ya mwasi olobi nini ko nzamba pambola 2021 tomona bikamwa makamine ne salama nazozela bino benga biso na 09 98 74 29 07 bapusi yango samedi okuna meyo koki kosala biso ngolo sandingo salama bayo.